Ok, la balandignon, surtout, il y a Adasate Motivi. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasachou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? De côté, le mbangu na 4 émissions na biso. En tout cas, trop, c'est trop. Bo sauter, ba pibité, bo s'abonner. Toko talombangu na sije na biso. Yalelo. Batista, na ebite soki yo omisala nde tozaki zengi zoba na ebite o ozomisala ndeni. Tango ba pose yo ba question, bazo tuna yo bien, pourquoi bato asila ba finga kayo? Pourquoi bato asila ba finga kayo? Yebisa bato le pourquoi o bato asila ba finga kayo? Yo sali sile loko te, ofingi sila te, mbala moko, biso bato asila maboma to ito vandelio na kiti. Nga kutunde na zaboye, émission na nga liboso na salelio yango. Parce que na moni trop c'est trop. On se comporte le quoi ndeti mutatanga te. On se comporte le quoi zoba. Trop c'est trop. Bozaba mi bali bozala na charisme. Pourquoi bato asila ba finga kayo? Na chiani na yo, est-ce que tala makambo tiara kuna? O talaka makambo opostaka na kati ya bashani na yo chaque jour batu na yo o basalela ko musala bafinga asila bafinga aya an ba kritika ka babaku siko lingi biso to sani to betelo maboko likolo nango pe ozoya ko yebisa batu ke o seke sila nde mutayebisa mama Olive amema yo pototi. Maman faut arrêter courant. Maman faut arrêter makambo na bino ekoma olembisa biso film na biso eza en cours obsession kuna olito ya osala na ko sala analyse makambo kuna nde ezoleka na yelaka yo Batista oza bébé to oza ndenge nini okoki comprendre makambo te buzoba wana bosalaka ndeni ke imbécilité obino bozala nango facilité wana ezala ndeni bulinga ko sukisa batu mutema bukanisa makambo bino bosala kasi laza na motema te si laza libene azo capacité tongo midi pourquoi yo ozoya ko vandela batu na tevo ebisa batu ke ozala na problème na sila te mais tongo midi poko fingaka batu ya chaîne na yo batu na yo na chaîne na yo ba finga asila tongo midi pourquoi à un moment faut se respecter à un moment faut se réserver bino bokomi ko exagérer bokomi leka ba limite nyonso boyo kate empire si la aza empire makambo bato akotaka te makambo bato alobaka te akoma na ye baba azalaka baba biso to ya kolobele bokomi susu ke o afuta biso bambongo ndeti nga sila na mabanga na ya bwaka ngate na yebi ete na mona ete na solola na ete na betela ngo c'était tout le jour naza en États-Unis na tikala jamais kozala western yo ya bakuku moko to ya sila non. Je travaille et je fais mon travail parce que na lingaka sila. Bino bokanisaka ke sila yo nzambe nanga bino bokanisaka ke sila ndenga za bongo ana motema ya libende o ayoka capacité ayoka mawate tongo midi pokwa bozoyaka ko finga mwana batu soki mama Olive amemi yo na potote eza faute ya sila te. Eza faute ya sila te tango mama Olive amemaki na Lubumbashi kuna bokendaki bosala ba théâtre na bino lokutana bozaki bino nyonso kuna ezalaki malamu siko turo lokola batu bake poto amemi yo te et comme problème est-ce que si la kozwana no courage nini akendo yebisa première dame ayebise ke ko mema ete au moins si la za lokwa ndeti mama fibi mungu na bino wana autant babanda ko pesa ya sala liste ya bato ebele ba comédien ba kenda banda ko casser bango azo ba comédien komisa bango bana misala na ye restaurant na ye to ye baraté soko ekoma maison ya tournage soko ekoma nini ba fufu ete ba kenda liesa ba comédien po ba koma ba esclave na ye si la za bongo te bino moko boya si la kabarate mais na minoko na bino bozaka kasi la futa kabata ko futa batu nini botika moi sa batu a savourer o ezata na ye bozo mona te deuxième chaîne na biso kuna ndezo pesa makambo obsession premier épisode déjà na 200K to ya kolobela makambo na Yoda Costa est-ce que ozo kipe na no soraya kuna ozo kipara mwana est-ce que kipara mwana
boni boyko bolingo tika batu bazala l'aise tozo ya na mpe babako ki bafinga kanga babako ki basala nga bo. Donc tu te prends comme un oza innocent yangwana babako ki bayaka ko finga yo po osali bango eloko te balali balamuki karaboye baza bazoba baye babandi ko finga o muninga na izoba ozo yo kateke journaliste na azo yebisa yo soko lingo za la bien na bato il faut ça la nini opekisa bato ba osalelo musala batika ko finga bato. Mais yo ozo comprendre kati ozo lingo landa mbongo ya YouTube mais obeba na ba collègue na yo à cause de l'argent. Après boyo ko sabato ke ezande biso ba kroni mama nde to bebisa ba relation na bino na bato. Et pourtant que bino moko boza malin ba comédien baza mitema mabe omona bazawa na bazo seka na mebaliaka na sese nde tshiloko da costa yo zo sala za malamu te osolola bien na baninga no ba comédien mais na chaîne na otinda bato ba finga po ba kotiselo ba vie eza ndenge oza na même stratégie ya mamu fibi mungwa ba stratégie na bino eza même tala kaka mama mofibi munga kotisiki ndoki na théâtre ba stratégie na bino ekokani textuellement yepe azalara bongo koto azo sekisa yo mais azo tutelo ba bordi azo sekisa yo mais azo tinda batu ba finga yo botika comportement na yo Baptiste soko yo ko sala ba émission non ezanga tina nzala ko tanga kasukombwa ya silate oza na ope na succès te malgré tout na chaîne nango bazo fingelo batu succès ezate makambo ezate biloko eboya nzoto sala ka succès na tango akala bo supporter succès asila s'il te plaît merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, et loko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, et loko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.